Merci Nabala Nino sur Atokomi Wapi, Eza Oabino et Penge Fofana. On aura toujours, avant de voyager dans Mikila Poto, le colonel Batubalino de France, Belgique, Allemagne, Hollande, États-Unis, Canada. Et Sengeli d'abord on a Tambo, Nasi Sambo, Kananga, Congo. Mais le colonel Zobelaki concerne l'église de Ravet. Mais il dit que la République démocratique du Congo, le monde entier, Bazui, Matanga, Yamoko. Pour babunda pour l'église de Ravet et les manambo cannabis au Congo. Apôtre Mbi. On a moni photo ils ont tambola comme on a Claude Kabundo Alessa. Na pasteur Moïse Mbi et Bafandi pour lui le bito ya bato basa collé. Papa Mbote. Mbote na yo ça. Nazane sengo ya kozala awa pe Nzambe asalinga grâce ya visiter l'église na yo pendant 2 dimanches. Arrivé dans la Katanga, na komi awa dimanche, na lingi o se présenter parce que nous avons ozo bunda pour l'église de Ravet et zo valeur, la chrétien basa la bato valeur. Le kola papa na yo Claude Kabundo Alessa, azo sala na Kinshasa. Yo zo représenter na Katanga. Malobe c'est pas. Merci beaucoup de conférence à papa yo. C'est Belimingi ngai kombo na ngai za pasteur Dieu donné Chizubu Walesa nazali pasteur responsable ya église centre de réveil spirituel Walesa ministre na Lubumbashi pe nazali représentant légal ya centre de réveil spirituel na Okatanga oui Toza un simple serviteur de Molobi. Nous allons dans l'église, nous allons à l'église ya Kolo ya Tata na yo. Ngai nazaka un simple mukambi wana oyo Jésus-Christ kolekela ngolu na ye. Atie biso pe ko to diriger. Forma ngo biso pe to sepeli ko yamba yo na église ya Tata na yo qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, c'est ça, merci beaucoup. Na Lubumbashi tolobaka karibu kwetu. Merci. Les alika présentation parce que j'ai Sengo. Vous avez quand même un beau gars. Vous avez un beau garçon. Sengo va peut-être au milieu de son numéraire. Peut-être que vous avez un jeune. Vous avez peut-être représentant na bango kwa kufuta ka bango lo meya. Balu kila o minere. Et le koni ne convaincant na Zambia Claude Kabundo Alessa. Pour se sacrifier au milieu de sa mobimba na Bonzambi pour comme responsable de l'église. Au lieu de autosa non ma minéré. En tout cas, merci beaucoup Fofana Zambapa Molayo. Vraiment Naza Ndemolobi, Naza Bo, Naza Bogar, oui. Qui Bogar n'a pas fondé ça dans Zambie parce que Zambie n'est pas kelinga, Zambie n'est pas benginga na musala na ye, Zambie n'est pas c'est pas que Nazala. Vraiment, il faudrait élenger Nangawana. Et ça, les Zambé Moussala, Zamba Walesa, na yebiye Sikoyote, Zamba Walesa, na bandina na âge à 12 ans. Zamba Walesa, Batoussou Barosa la Bayebi, Papa Walesa, Sikoyo, Bamonie, Sikoyo, Bazabana Naye, tout ça, Bananaye, tout ça est belé. Mais batobele balobaka babenga nga bayebi ka ndenge bango moko balobaka yo nde mwana papa ya liboso boyeboy mais ngai na ebite nga na bandina papa Walesa à l'âge de 12 ans azala no pa na biso papa Walesa azoyemba ntango azoyemba nga nazolela azoyemba na lokombe nga nazolela azopesa nazolela mosusu azoyemba azomibwaka na se ezalaki na milulu moko ezalaki na bonzo les abisika ezala lokola poste na mbushima wana eza terrain moko monene ezalaki na kilt moko oyo communauté na biso ya sec ebongisaki nde tozalaki wana zolela sikonga bana olanda ye eza mpenza histoire ya kala eza molai makasi c'est important na bato baolanda biso eza histoire na banda ekolela nazolanda papa ya koza na mutuka nga nazokima na makolo na se nazolanda ye kutu azobenga na nga lobi nkawewa ujini bulosi yo bwana muke oza na kindoki ozolanda nga chilumbuka yechi ndenga lobaka chilumbuka yechi chini wana azobenga na nga nazolanda ye kaka
ba histoire rebelle mokolo mosusu asalela mwana moko mwasi délivrance mwana mwasi wana kombo na ende na bosani silike mwana mwasi wana bande koloba te siko asaleli délivrance na ndako mwana mwasi alobi siko il faudrait que tant tokende na église tant bazokende na église apresente mwana mwasi wana na église wana aloba fo aloba po bato bomona makasi na nzambe bayebake te nzambe walesa asalaka siko mokolo wana esalemi mpe tobimi na 5 ntango tobimi na église akende anu ndako ngai nazokende mpa na biso te nazozela kaka baere ekoka mpo tokende na église wana ebande kose retrouve na avenue moko babande kobenga tiala mwana kote ya mbujimai kote wana na avenue wana tiala mwana nde église wana ezali siko nde pokwa na ba 16h na calcule déjà que papa ero oyo azobima na lopango nde abimi na lopango azalaki na jipe na ye moko boye ya prado ba prado ancien prado ya kala wana nde nazolanda ye tokomi wana abandi kote siko atei ndenge asalaki mwana mwasi wana délivrance mwana mwasi abande koloba kaka azoloba ntina mutuka tokomaka na église boye abengi siko mwana mwasi mpo oloba na témoignage azobengisa ye kombo na ye kaji kobu soki nini wana kombo mwana mwasi wana loba azoloba te loba wana azoloba te wana ngala mona aza mwana moke makasi wana nazolanda ye nde ye kosalema mpe après alobi wana te mwana mwasi wana tokende lisusu na ndako tokomika na ndako boye alobi yo olobaki te mwana mwasi abandi koloba moto azalaki baba na église alobaki te tokomi na ndako alobi alors eza bahistoire ya kala banda kolanda ye mokolo mosusu ntango apesaki prophétie ya président oyo auti kokende l'ancien président na esec apesi prophétie ke namoni na bambula oyo ezokende oyo akokamba biso aza mutu songo Pasteur Walesa oyo bato bomoni lelo abimisi prophétie wana ye kopesa mpe prophétie ya gouverneur oyo auti mpe kobima na mbujimai kala mingi te kala wana te tout ça nani Alphonse Mwekasage wana ngai nazosala nini examen d'état faudrait nasala examen d'état nazalaki na mbongo $80 ya kofuta mpo na examen d'état azopesa profession na butu na veille apesi prophétie bato mosusu bazondima te ye azolela nde nakolela wana na bande kolanda ye olimo mosanto etouche nga nazwi mbongo wana oui esengeli ofuta examen d'état oui tala ndenga province mbongo examen d'état mais yo ozwi yango en tout cas papa na nga azalaki professeur abande kofuta ye na bata wana tolobaka 50 000 francs azalaki na eloko te na ndako tozalaki à peu près 30 personnes asali boye po apesanga mbongo wana tala kaka apesinga mbongo wana nga mpe nayebi pasi oyo papa na nga amoni te po azwa mpe mbongo wana apesanga nakende kofuta mpo na examen d'état nde nazwi mbongo wana na leli na mibwaki na makolo ya papa Walesa nazopesa ye nazolela wana examen fode esalema dans une semaine esalema ndeko nayebi si oke ntango wana ezaka makambo mike makambo eza ebele nde ye kosalemaka napesi ye mbongo esili après 2 jours nazwa mbongo wana fois 6 c'est ça place ozomona ke non nzambe ya Walesa penda ozana ba témoignage ebele soki tobi tolanda yango tokolala awa bazobenga yo Walesa fils qui prouve ntango nazoloba boye natali keno na France bazotalanga na Belgique bazotalanga ndenge nazosala émission nakozana besoin mpe na numéro na bino awa yo lelo bazobenga yo Walesa na nini nzambe apambola yo na sepeli mingi namoni nzambe asali yo grâce parce que koloba ndenge ozoloba wana eza ngolu merci première émission tosala na yo oui merci beaucoup kombo ya Walesa oyo babenga eza kombonga moko na mipesi te kombo ya Walesa bato moko nde bapesanga lolenge moko bato bapesa papa Walesa kombo c'est de la même chose bapesanga kombo ya Walesa
nazalaki na église lolenge nazoyoka makambo na nzambe soki nayoki makambo na nzambe fodele nalela napesa mbongo oyo naza nango wana naza na eloko te. J'ai donné ce que j'avais nabandi kopesa oyo naza nango nazobinela nzambe nanga soki balobi mpona jésus nazobinela ye naza na intercession wana nazosambela nazoyemba. Je crois que je suis dans l'église, je suis pasteur. Tout le monde est pasteur, je suis serviteur de Dieu parce que serviteur de Dieu. Je suis alors, problème, c'est-à-dire, soko lingi mutu, soko lingi kaka mutu. Okomona mutu wana kokota katina yo. C'est de la même manière que ce qu'on lingi Jésus-Christ, on lingi makasi akotakati na okotambola na ye ndenge wale sazalaka wana asolaka na ye. C'est parce que lingi Jésus mingi. C'est ce qu'on lingi mutu mutu na okotakati na yo. Yango nde ngai na forçaka tezala moko musu na sola na bosi na yebisa yeke. Na sala mingi poke biloko musu ya papa wale sa elongwa kati nanga. Ezolongwa te. Et dans la banane biologique, Van, Pasteur Trésor, Josué, Bangonyos, papa Dieu de Yoko, Canana, papa Boy, Ningin. Ce qu'on appelle, n'ayez bité. Parce qu'on appelle un bakisa. Van, Zamoko Tozalanae. Oui. Pasteur Trésor, Aïbi Place à ça. Oui. Maman Angèle, Aïbi Place à ça. Oui. Mais nous sommes comprendre. La fois où on a ça, toujours qu'il déjà 2 à 3 ans. Oui. Pas geste, pour imiter ou aller ça même le lobeli na munoko, même pas geste na maboko, et tambouli linaye, et bien linaye, même mes fans n'azam moi na wale ça aziyeti. Pasteur Trésor, même au tali était linaye, était la papa, ils ont différent. Ah ouais ouais. C'est clair nos amis. Donc c'est clair nanga donc papa yemo pa lobelanga que Chisubu Diodo. Yo landanga pona mbongo te yo kaka malobwana wana bana nangana ba serviteur botoza na bango bayebi diedo yo landinga pona mbongo te yo landinga po ozwa nzambe oyo nazakati naza na ye wana kati nanga yango siko na landa ye pona nzambe wana siko nzambe wana ndakota kati nanga nakabaka ndenge ozana jete. Ah oui, en tout cas, Nazolo Belayoke, Mukawana, Nazolo Belayo, Ezata Likambo, Ozalaki na Kinshasa. On va présenter le pasteur à celui au défendant qui Katanga. Au Télémi, non, dans le Bimbon, au Télémi, mais au senti que non, Penda, pasteur, Wale Sajino Hazard. Au point, maintenant, on dit Maki, la lutte. Mais quand on a eu Katanga, Nathalie, on a goûté à poêter. Je pense que non, par l'anglais, tu connais même dans Katanga, ils ont des chaînes de télévision, mais dans YouTube, ils ont senti partout, ils ont dit caché les mazos, mais payé Fofana. Parce que dans le bien, Katanga, ils ont pété. Merci beaucoup de Fofana. Dans le bloc, et bloc, on a des amis qui sont à Bamba. On a des amis qui sont à Makasi. Loko moto ya oyo tozwa. Eloko ya moto oyo tozwa et pas papa eza kozwa nzambe na ye. Na uti ko lobelo ke nalanda papa walesa nazalaki na age moko ya semingi wana papa na ngazo pekisanga. Bandolo baba tu bena mango azaba to akisi. Ozolanda ye pona nini? Talaka age nanga. Talaka age. Non non limite oko za ta basketteur, ta footballeur, ne ba kani be. Soko moni age yo moko moni bilili. Zali maintenant le belo que kozala en tant que pasteur il y a centre de réveil spirituel na Katanga papa wale satinga te mais papa wale sakamwe ki ça les surprise soko koti na YouTube okotala na ba vidéo comment on a l'été na ya liboso on a un centre de réveil spirituel à Kinshasa. Parmi tous les serviteurs, dans la première serviteur, on a Teya. Un bon marché. Un bon marché. Un bon marché, c'est ce qu'on a tous les Moutombo. Oui, oui. Alors, on a dit que Nabima Awana 2010, 2011, na Kinshasa. Tellement que na papa ole sa mingi na lobi na fanda na ye, na zalaga na ye mingi mingi.
na komi kuna tozalaki na ye tout ça bayibanga pe mutuka na salaki pona fandela kuna na Kinshasa bayibanga mutuka ta on appelle si edim eza miracle leka wana bato nyonso bamona eza na ba YouTube na pesi bayibinga mutuka sans plaque na Kinshasa et sali une semaine talaka mona na Kinshasa wana après une semaine papa olesa telemi abenga lobi Dieu doza na nyongo na nga edim nabi dimi ya nini alobi ya $50 na pesa ye $150 on a tiré qui dans la poche na lobi $100 nazo pesa 10 d'avance na pesa 10 d'avance na 11h30 na mutongole 11h30 na pesa 10 d'avance na tikali maboko pamba na lobi nazo pesa bayibinga mutuka me nazo pesa mbongo ya 10 d'avance olia yango nzambe na yo asisa likambo nanga après 12h30 na kanga mutuka wana po ye banzambe kubishita papa tika ça n'a pas vous comprendre c'est-à-dire makamna nzambe pesa ngani boma parce que ça makamna mususu mutoko na makamna nzambe atikeli pe pasteur atikeli pe boye mais azana bibundelite ngana azana bibundeli ya makila tomona mutuka na pesi mbongo 11h30 12h30 na Kinshasa tokanga ngona mama Angel tokanga ngona ndeko nanga moko azala ki sécurité papa mama Angela azana bobo ikende wana mama ngana kutuna makamunyo seza wana tokanga ngona mama Angela omoni na stade bazo bongisa à côté na stade de Martyrs pembeni wana ezana mama moko basalaka ba mito antaba boye soupe tout ça muto ayiba inga muto wana zoleka azobima soki kalamu maya kalamu azoya boye po afanda bisika on afandi biso tozana et maman Angela azana mutuka zo kende victoire nda moni plaque mutuka na c'est-à-dire bachenda plaque nda moni mutuka benga jedo tela na WhatsApp mutuko eza yote na tali na moni mutuka na to ye wana na ba to bazawana pesa na mutu moko boye asi akomi nzamba walesa sungiye akomi garde corps ya chef de l'état azamona papa walesa azape kuna Bosco yende akende pena moto tozolanda bato wana bakanga mutuka le même jour na pesa mbongo boye papa walesa nzambi mubishi zama TikTok wana eza makambo se koza la pasteur ya centre de réveil na machine na bimi kuna na ye awa déjà nazalaki awa ngai depuis 2005 que je suis ici papa walesa kenda kitasa nazalaki awa alors na bande osalaka mosala nga nazoyembela nzambe nazobinela nzambe bato bazoya na ndako bazovivre miracle nzambe ase asali nakoloba te bato basi basekwe à partir je peux dire 8 ou bien 9 parce na bosana je crois soki batali babilili bakopesa yo mpe na batémoignage bato kutu bamosusu je crois soki osilisi awa nakobenga na video asala video alobelo aza mwana mwasi akufaki bazokende ye na morgue na bengisi bango baye na ndako na bondeli aseko ngani mtu na balisi ye ase aboti bana na 3 aza epana yeza na likasi soko lingi après émission yo kobenga ye basailo vidéo de place que le bakeno télévision isa radio ti isa bien ko c'est plateau Congo ko kaka son donc oye bisika moti na moto ayebi munene na yo tunzambe na yo oyo usalelaka oyo teaka bato na Lubumbashi azana tina na banda ko luka ba image te soki na cheka ino na ko ipa lelo mundela sungi biso technologie évolue kwa tozana katanga me mambo to sala kana quelques secondes et comme na monde ati ana tina ya ko luka te mais tipo makambo nzambe bachira yango te amen yango na lobi apote manya ibisinga wa binga kayo wale sajino c'est vrai mais nous monte la caméra wale sabayemba ina banzembo ava penda apesa ba option ya mateya nzembo nini ya wale sa imbarkayo pour le dire que obanda na yi nzembo uta la caméra to zalwa mujulu ezana nzembo moko so abande ko yeba Angel Bazolanda so zo posa ezana nzembo moko abando yeba kabunjo aleza chilumbu chinji na chiwe chilumbu chinji na chiwe chilumbu chinji nacho chakukala nzambi munda mwanyu wewe kabunjo aleza chilumbu chinji na chiwe chilumbu chinji nacho yomoko zonga kaka la 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 no no ozali nzambe azaka le ka le
ozali nzambe voilà t'as 2 minutes na tika zembo ozongisa penda ba ozali nzambe ka nzambe wa mujulu ndeko koluka makambo susu awa pamba pardon zembo wana esebiso zembo yo nga moko nalelaka eza na baimage mosusu nazolela nazolobele ti lelo na 3 jours omoni nalobeli eyemba oyebi alingi abeta yango adoration eleki mateya nako banutunu wamba bible banini adoration eloko bato zembo wana etushanga mingi kaka azolingaka nalobeloke eza nzembo moko elukaka makambo moninga mpe napondikaka yango parce que yango mingi te okomi nanu te place wana place ani mama na likambo ozolinga nayemba oyo tango tango ya polele polele oyo tango ya bikamwa oyo tango ya polele polele lelelelelelo ozali nzambe nakolanda kaka yo nzambe kande ndeko tokende na makambo mosusu namoni ta ezokende omoni ba église de réveil na mboka na biso makambo ebele oui eloko nini okoloba bapasteur bapasteur baza ebele na baeglise de réveil bagene lokola yo oyo abandaki mpe mosala nzambe neti yo mpe akoli mozomwa changement eza na mboka na biso mpenza mingi te lolenge baeglise etondaka nde mpe babare etondaka malgré tout jésus ye moko ya koluka basi ya bandumba bamiyibi bato ya mabe message eni okoki kopesa parce que rôle église de réveil eza kozwa motu na mabe kokomisa ye peto mozomona bato bafungolaka bible chaque jour mais yo ozobunda mpe ozomona ke na part na yo changement ezali soki bato lokola oyo bakomi barepresentant na baprovince nyonso ya congo tokoa facile oyi koloba merci beaucoup nzambe apambola yo nasepeli mingi nazopesa bino mbote lisusu nalingi bino mingi bino nyonso bato na nzambe oyo bozolanda biso partout oyo bozali eloko nga nakoloba premièrement nazosenga bato nyonso bana na nzambe tozala na bolingo bolingo nde loi ya liboso oyo jésus christ atikeli biso apesi biso en tant que bana na nzambe basali na nzambe tozala na bomoko. Et la deuxième chose que oyo nakolobela bato na nzambe eza ke tosala mosala te mpona kozwa mbongo mpona kozwa biloko me tosala mosala mpona kokanye baame kozwa baame moni papa walesa asalaki 3 jours oyo tokosala na kinshasa yo moko oyoki namemeli yo mpe flash diske na yo awa comme souvenir otalaka image merci beaucoup nzambe apambola yo oyoki mateya bande kopesa mateya na Jean chapitre 3 à partir du premier verset likambo Nicodème Nicodème azalaki wana azalaki docteur ya droit mais ayebaki nzambe te et azo poser Jésus-Christ question azoloba que Jésus miracle oyo zosala oyo tondimi yango kobosala kama toyebi ke oza docteur outi na lola mais oyo moto akosala yango te kaka soki aza na nzambe mais azotala makambo miracle nzoka nde miracle ya liboso oyo esepelisaka nzambe miracle ya liboso oyo esepelisaka baange eza ntango moto abongoli motema moto andimeli Jésus Christ de Nazareth. Alors nde alobeli ye ke omoni makambo oyo soki motu abotami nanu ya sika te jamais akokutana na Jésus Christ. Soki motu aye nanu mwana na nzambe te abongoli nanu motema te c'est-à-dire wana Jésus-Christ a attaqué ye nde mission na biso en tant que pasteur na nzambe ya koluka ba âme. Jésus a montré déjà que âme oyo ya docteur oyo eza déjà âme perdue na luka. Alors ya ngone na lobi en tant que biso bana na nzambe pasteur na nzambe to sala ba église pona koluka mbongo te pona koluka biloko te no chukoloba papa laisse atalaki na Lubumbashi boye ngai premièrement nazalaki intercesseur pe commerçant abandiki commerce na mwana muke nazoteka babitambala bafula moko boye bapenga wana chulu babitambala nazoteka yango nazosalela nzambe musala nasalela nzambe musala natalaka makambo mbongo te alors nzambe yo kosala biso pe ngolu tango bato bamoni miracle bato pe bamoni ndenge tozomi pesa na vie ya bato
ezala pe prophétie botono mosali na nzambe moko vraiment bo eskizenga nazotanga kombo na ye obo benga kababa wana kayombu tokutani na ye na Afrique du Sud mutu na nzambe na kuti ye na yebani na ye te comment on eza Benjamin Kayombo na kutani na 2014 plutôt yebani na ye te ngana fandi na kamwani ni restaurant moko boye monika mutu atelemi tango atelemi nzamba azolakisa nga mutu atelemi na mikro azoyemba nde nazolobeli yo nzamba azolakisa nga oza na mikro ozoyemba me bisiko oza na eglise bazobundisa yo kozwa bitumba makasi me bitumba wana eza mpona lokumu na nzambe nazomona okozonga na Congo ozozonga na Kinshasa namoni nzambe komatisa yo mpe okozala boye te wana moto azozanga ata lipa na Afrique du Sud botuna ye aza musicien je crois koyamba ye centre de Robert en tout cas wana okosite parce que ngamona zalaka c'était un dimanche papa a télémisé a présenté je pense que notre début a présenté un bon marché ndé ayi ko préparer concert na ya liboso ezalaki ifara betango lusu na Pullman soki na Béatrice après Covid ekoya à partir wana ndemba moko base moko impossible olekela ange papa walesa wana mais na minute openda bato baotala benda na ba réseaux sociaux aza moto yo kendo tuna ye omoninga naza moke omoninga naza mwana nalobi te Jésus Christ pe azaleka mwana nalobeli ye nzambe alobeli nga wana na 2014 mpe na bosani te mokolo nalingaki nazonga na ya na Congo aleli aye na makolo na nga tokendeki na yebisika nyonso nazoteya bayebi ke nazokende koteya mpo nasenga mbongo nazolobela bato mateya ya repentance aleli eza na video moko eza na Facebook tozoyemba na ye tofukami na église azolela apesi nga 100 rand na niveau ezalaki na valeur ya $10 alobeli nga papa nde mbongo etikalaki mpona somba ata fufu me nazopesa yo nzambe na yo amona mikolo nyonso tokozobenga nga na telefone azolobaka yo alelaka kaka na telefone alobi est-ce que ozokanisa alobi papa yango nde nazolingana je crois aza na Lubumbashi awa azoya mpe totyele lisusu loboko c'est-à-dire tolandi nzambe papa olesa nzambe wana alati biso yango nde ozomona obengi yo mpe obengi nga mingimingi nazokima yo ezala na Kinshasa nelingaka bato bamona yanga te me nelingaka bato bavivre nzambe aza kati na nga parce que avoir Dieu ce n'est pas quand on parle que j'ai Dieu ye moko walesa alobaka nzambe na nzambe Ami Lobela. Je ne peux pas parler beaucoup. Merci beaucoup pour Fondant, que mon Dieu vous bénisse. Merci. Tokomi Nasuka, Nanigota la caméra. Bolobara toujours que les politiciens ne basent pas l'intérêt na bango. Mais à Pébino de l'église de Rové, il faut qu'on a représenté à Séni. Les autres là, on a mis tout comme représenté à l'église, nous sommes en Congo. En tout cas, merci beaucoup. Ça ne m'engage pas. Je ne suis pas intéressé dans ces choses. Nazolo bakaka puissance de Saint-Esprit na bango et songa bango pour basala likambo malamu, c'est ça que je peux dire. En tout cas, la politique naza kunate nzamba zwanga politique ils ont marché te bon nzambe pe ko marché te oui tous ensemble nous sommes là pour prier pour que nzamba songa bango, mais je ne peux pas kokota na makambo na ke ngai na ke ndeko sala boye na ke ndeko sala boye ngana za besoin na Saint-Esprit naza besoin na nzambe ba balesa nazo tana kamera pona liwaya Baba Katanga ah oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est notre papa. Au moment où on a tozo bengaye papa, tozo bengaye baba. Lui on a touché biso, mingi. Tout ça touché en tout cas vraiment. Tozo là-bas si ça comme ça la mausolée na ye après. On a bien raté, mais comme on a fait déplacement à papa na oya Molimu, Claude Kamulu Alessa. Oui. Comme on y ba photo nenge tamboli, nenge aye, nenge bililo bibole la na batu oyo baza kolela. Liwa ya papa na biso apôtre Ndiye. Oui. Oui koloba na Kinshasa. Aza papa na ye, aza mutu yo moko yebi alobaka yango na mateya papa mbi abande koteya papa azoyemba papa azokende azosambelela ye vraiment il ne peut pas papa aza ingrate ayebi yango ndo omoni yake bakutani na mwana na ye pasteur Moïse Mbiye vraiment eza matanga na biso eza masoko yoka sec centre de réveil spirituel sec eza centre charismatique ou eza centre de réveil spirituel to uti na Bethel eza bakombo ba église te biso nyonso eza église ça veut dire eza on dirait awa yo oza wana litoyi na yo ezu problème o kozala na esengo
yango c'est-à-dire oyo akufi aza papa na biso atali okomona nga osutuki nga mpe nakomi na Kinshasa nakei kopesa ndeko na biso mbote mpe kolela tozolela ensemble nalingi bato badérange nga te mpo sentir mpenza koleki na tokomi wapi différence na baémission nyonso tosala namoni otongi église me makambo mosusu ezozanga kosenga eza lisumu te koyiba nde mabe yango mpe oteyaka na bato balingi bato to akatanga ya Manyema bakata kokombi Loja Kinshasa Canada Afrique Australie o balingi bayoka yo babenga baba na bango moko dadi na bango numéro no téléphone. Merci beaucoup. Numéro na biso eza 099 264 66 66 099 264 66 66. C'est un numéro très simple. Vraiment, tous en église, Jésus-Christ et mon bailleur. Salam mon muke tous en ango vraiment. Exactement que senga tous sengate. Même tout oyo azana za touché, ça les a belé tous linga kosombe na Nzambe lopango mosusu parce que la Bible dit le lieu ou soit l'endroit où toza est déjà trop étroit, tous linga to élargir pour que tout tongana nous tongité oyo to salaka pour que mbula et déranger par na Nzambe te toza na kati ya projet ya kosomba lisusu ba mapango mibale na mutu nyonso ya Nzambe oyo akozala touché akozala libre pour sala yango librement na motema na ye sans problème. Numéro na biso ezali eza na WhatsApp. En tout cas, c'était ça, ce que je peux dire. Merci d'abord Fofana. Oui, c'est ta pasuka. Celui na komi na boisa qui komi ta pasuka. C'est vrai? Oui, biga po témoigna na bimisa kombo na to komi wapi. C'est vrai? Ils allaient pas mon amboki Eliezer na Masolona député. OK. Ils allaient to komi wapi chaque fois à Bokaka. Oui, biga po témoigna na Kinshasa. Pour ba sentir qu'il a commis pendant le centre de réveil na Zanayo. Lou Mwamba. Papa Serge. Maman Angèle. Bonde baloba no soki mobali mbinga telemi c'est que moi simo aza pembeni ya on a mon même ata photo pembe maman na biso maman j'ai na papa nini okoloba na komona lolengo zo défendre musala Nzambe na katanga eza facilité na Kinshasa loba na oya suka te o ngai na tuni ote o eza na kati na obimisa kiti bimisa te. Merci beaucoup na kosenga batu nyonso maman j'ai la za maman nanga aza mama na biso nyonso ndenge eza wana napesi batu nyonso mbote baza ebele mingi tona zobo kotanga kombo c'est parce que soki natangi bako banoloba osalaki bo en tout cas tant natangi ka mama c'est parce que wana sa mère aza base. En tout cas vraiment nazo senga bango nyonso batu nyonso entourage nyonso ya papa walesa bo batela papa bobatela papa na ndenge nini na mabondeli na ndenge botambolaka na ye ba prière na bino bo soutenir papa tout biso nyonso eza na bato bazali banda to soutenir papa asa grâce, c'est un don que Dieu nous a donné. Et mon Israël mina omba bantu bote bandugu wetu wote bale beko Kinshasa mu dunia mjima bale banapenda évangéliste Claude Kabundu Walesa. Mina muomba mwe wote tuombe papa, tumupende, tumuchunge. Maombi ile sitaweza kuomba kwa Mungu ni kuelezee Mungu amuchunge kabisa, amuongezee miaka, tumone aishi na atuelezee mambo ya Bwana Yesu, atuelezee Elesa Mubisi. Ndio ile nitaweza kumielezea. Shina na mambo mengine, tupendane sisi wote, tukuye pamoja, tushanze kuwekeana mansumu, tuchana na bapoazonte, sitoki ocheli mtu poazo akufi, ukozwa nini? Tolingana ndenge Jésus Christ alingi biso. Ciao, que mon Dieu vous bénisse. Lelo nazana katanga, naza disponible. C'est-à-dire lobi boka moité et peñe Fofana na Canada, na France, na Belgique, pour boyebi makasi ya Claude Kabundu Walesa Libana. Mona muke abeta kambonda bakolo pe babinaka. Mapesi numéro na ye joua au plateau zonga katanga.
tout ça la reportage uniquement ya nakoya ya on a lobi to linga musala pour musala ndi papa ndi maman musala pesa moto lukumu et pesa moto valeur qui croit un jour que epenge bofana koya katanga pe ba présenter na kati église iza musala bato balingaka lukumu basubaka na boloko bato balingaka lukumu aokima katanga komi peut-être na Kinshasa linga musala. Merci.